Yebisa nzambe oza réparateur ya bavi oyo panzani oyo bukani na ye nango na réparation ya lola bokiselanga vi oyo oza réparateur ya libala oyo esi epanzani na maloba mabe ya bato réclamation epanzi coutume epanzelinga mosala sorcellerie epanzelinga santé sorcellerie epanzelinga mayele ya bana yawe tala ndenge bebiselinga mwana yawe na ye nango na mesa na yo na ye nango na mesa na yo bongisela ngai bien aimé yebisa nzambe bitumba gauche droite musala ngeze ya kobeba na ye nango na mesa na yo yesu réparé na yo bongisa vi na ngai yango oyo basoni yango oyo na memi na mesa na yo yawe bongisela nga bitumba baboti na ngai na yeshua nango yawe bongisela nga yawe vi na ngeze ya kobeba miniololo gauche droite na ye nango seigneur na mesa na yo yawe ngai oyo liboso etumbelwa losambo ngai eyo liboso etumbelwa losambo na bemi vi na ngai yawe ezi akobukana ezi akobeba yawe bamisusu bavie komi lokola telefone na display ebebi nyonso molili makambo ezomonana te telefone azosala ezomonana te yawe vi na ngai ekomi lokola display oyo ebebi nkolo makambo ezomonana te bapromese na yo nazomona te bilaka nyonso bato opesa ngai ezokokisama te vi na ngai molili na ye nango na mesa na yo na mesa losambo yawe réparé vi na nga réparé santé na ngai yawe bakangi nga na diabete bamosusu balobi cancer baopere nga malebele na ye epai na yo na kimeli epai na yo nalembi nkolo kodepense mbongo na minganga solution mpe ezomonana te yango na kimi epai na yo si yo seigneur basoni na ngai namemi yango nkolo na mesa na yo maladi na ngai oyo yesu masiya bitumba oyo ezotika vromoi na ngai te namemi yango na mesa na yo réparé molimo na ngai ya bandoto ya mabe ezolongwa te nkolo bandoto ya bambwa bandoto ya banyama bandoto bato bazolandama na butu ezolongwa te yawe na ye na problème wana liboso ya losambo liboso ya tumbelwa losambo yawe nzambe alobi mpe nanga yawe kotelanga bisika nazomona te yawe défendre nga bisika nazoyoka te maloba mibale ya basi mibale misatu oyo basangani na bareuni ya ténèbre batie kombo na nga na se bafandeli kombo na nga na se na makita ya butu balingika na kuweya balingika na sambwa yawe yango na ye nkolo liboso ya tumbelwa losambo ekobondela yo yawe kotelanga na kombo na yesu yawe kondelanga bisika nazomona te eza na basinya oyo bazosala na nsima mokongo na nga oyo nga nazomona te eza na baminoko oyo bazoloba lango nga nazokomprendre te kaka mpo badetruire ngai kaka mpo bayokisanga soni balingi nazala humilie yawe blocage etelemi nazomona esika kotya lokolo te nazokoka koleka te yawe soki nabandi nakwei nasepeli mokia apre na leli soki semaine moko nasepeli bajour ezolanda na leli nazwa esengo na 12 heures na pokwa na leli yawe na ye ekolo na bikumba na ngai na présence na yo na ye na etumbela losambo répond par la prière yawe kabelanga solution yawe kabelanga lobiko yawe na ye ngai moko te na ye na badosie libotalanga na ye na libodosie libotalanga pour comment y croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille yawe tala basinga etiokoli libotalanga nzambe tala na kati ya libotalanga mibali kitoko mibali mayele me bazali concentré na vie yawe tala bango satana bwakeli bango amfutuma ya kindumba amfutuma ya masanga yawe na kokite na ye na losambo na présente libotalanga yawe tala ndeko na ngai ya basi kitoko me bazokuwa ya kaka na mitambu ya satana yango na memeli yo yawe dosia libotala ngai na memeli yo mokonzi dosia libotala ngai yawe ndongo moningawa naza korepresente bandeko na ngai ndongo moningawa nazo represente yawe libotala ngai yawe mama na ngai yeshua yawe tata na ngai yeshua na ye nkolo barriere oyo baboti na ngai bakatisa te yawe mpo na ngai ebukana yawe kotela ngai yawe longisa ngai yawe s'il te plaît kopesa nzela te bakati bazela ke chaque de na sepela yawe kopesa nzela te maloba ya mabe elata bomoi na ngai yawe kopesa bango nzela te yango na kimi na losambo yawe na kimi na losambo libala lokola ya ngai yo nde kimia mpona kati ya libota na ngai amfunduma ya seliba réclamation ya seliba ya bamari de nuit seigneur ezoganga butu na moi mpona zala stade te na foyer na
ye yawe certificat ya kindoki o baba lisanga na mobali ya bubu ozo pesa nzela te na inakende musika azale pani na libala yawe certificat wana epasuka na eko déclaré divorce na mobali ya bubu na mwasi ya bubu na eko déclaré divorce na mobali ya bubu na mwasi ya bubu au nom de Jésus yawe na baswinga mingi balelisinga mingi baswinga mingi lelo yawe nasambela baniatama malédiction niatama pauvreté niatama maladie niatama stérilité niatama balelisinga mingi balelisanga bande 2012 balelinga na 2020 balelisinga na 2022 yambala oyo nkolo baniatama baswinga mingi oh Jésus na ye nkolo netumbelo losambo yawe kotelanga yawe lugisanga yawe bikisanga yawe kopesa nzela te na umeli mingi na kati ya libulu oyo na umeli mingi na prison oyo yawe tala basoda ya butu balinganga te na leka babeti kashe balobi mutu asunga ngai te babeti kashe balobi nakende liboso te yawe batielinga basoda batielinga bambwa ya butu bazo surveiller bademo ya filati bademo ya contrôle na ye epai na yo esika nazali na boloko nakangi oseku olandaki Daniel na libulu ya bankosi yawe landa ngai mpe esika babwakinga nkolo babwakinga na cimetière babwakinga na mai babwakinga na samba babwakinga na toilette babwakinga na mulangi bakosinga na libulu ya soni yawe na beleli olandaki Daniel na kati ya libumu ya kati ya libumu ya banyama olanda Jonas na kati ya libumu ya mbisi yawe landa ngai mpe esika babwaki ngai yawe landa ngai yoka mungongo na ngai Yesu repere ngai Yesu repere ngai mukolo moko yebisaki ba disciple bokende bokokuta mwana pate moko bakanga ya basinga bofungola ya basinga soki batuni bino poni bofungola ye boyebisa bango le Seigneur a besoin Yesu Masiya basinga na maboko basinga na libumu yawe na bondeli tu as besoin de mes enfants. Comment tu as fungwama? Tu as besoin de mon travail. Musala na fungwama. Yesu bakanginga basinga. Nakamwa na pate na yo. Na se retrouver na basinga. Nazana basinga na maboko, basinga na makolo. Nazo koka kotambola te. Na kimie pai na yo Yesu. Kangola ngai. Abraka. Bien mais si tu pries bien. Oyaki akosa la tourisme te. Oyaki awa bien aimé. Pour sambela nzamba peso miracle. Ofuteli yango transport. Okateli yango pongi. Poya kotela ba artiste. Poya kotela femme tama rande logo akopesa yo te. Mais lo sambo na yo ekopesa résultat. Okoki osonga lelo na miracle. Shabrakade. Si tu pries bien, baluka nzambe balonga. Diplôme ya lo sambo eshuaka te. Okoki ko eshuwe na diplôme à beauté. Okoki ko eshuwe na diplôme relationnel. Okoki ko eshuwe na diplôme familial. Okoki ko eshuwe na diplôme na mayele. Okoki ko eshuwe na diplôme ya taille. Mais diplôme à lo sambo eshuaka te. Yango na ligio soit master, soit diplôme à lo sambo lelo. Yo mongolo bapena na sambela na ngamelelo na sambeli. Na sambela na ngamelelo na sambeli. Na lela kana na kwesa sanza melelo na bimisema ya misu. Bien aimé tango zo sambela. Banja nzambe ba okota na musala na yo. Bien aimé tango zo sambeli bien. Banja nzambe ba kotika ba bébé na ba bumwa basiawa. Ya ezo dépendre dengo zo sambela. Ezo miracle koya lolengo sambela. Yango na biso concentre-toi. Eza na batu mususu. Baninga ba nguluma ba sambela awa. Ye makanisi falaki na kende boy. Musu pete la distraction. Asimi téléphone. Oh malheureusement. Soko se concentré à yata 1 minute. Non la kayo baluka nzambe ba mona ye.
Au moins moi c'est mon coup soit telemia. Moi c'est 1m64 oyo. Ya nzoto mikie oyo. A lukanza mbenza ba pesa solution. Ya na oyo biso soko se concentrer. O sameli bien. Barrière quoi isa baboti na yo. Yo leka yango. Ba soda kindoki. O ba pekisaka batu basima mbongo na famille. Ya ba rotika lonzelo koleka. Soki o sameli bien. Ya bisanzambe tomona maboko likolo. Ya bisanzambe. Salama kambo nano esalema te. Na kati ya libota langa salango na ngai. Ya bisanzambe bien aimé. Haha chakade. Kobota na famille pauvre. Eza problème te. Mais si ko oza wapi wana position. Obota mokota papa mobola mama mobola. Problème te ta musu bango bazaki osambela neti yote. Bango bazwaki ba occasion ya prière neti yote. Siko yo aussi occasion ya prière. Yo muto sawa. Soki moi ya mettre au côté. Makambo e continuer ka ko sambwisa yo. Yaya, n'habite abso sambeli na note mais soka quelques minutes. Maboko no ezali kolo. Yabi sanzambe. Yawe sala makambo na no emona na tena libota nanga. Sambwisa humiliation. Sambwisa blocage. Kuwaisa bondoki. Ya libota nanga. Yawe sala nanga miracle. Sala makambo na no emona na te. Sala makambo na no elekate. Lisolo ya sika. Ouais, beta mana nous te la kata libota. Yawe beta ngwe pananga. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh sambela bien. Oh Jésus, je bénis le Seigneur. Je suis entouré. Et ma romiste. Et la lama chete. Et la lama bo chakade. Baba chapade. Et la lama kade. Yawe zambe. Nabomo inambai yawe salama kamoyo nanwe komate isoloyo bakoko na mabe expérimentate élévation oh papa na ma expérimentate yawe molabu oh mama na ma bikate yawe koti sango na vinanga koti sango na vinanga koti sango na vinanga miracle Seigneur le surnaturel nzele fongwama ma barrière est kouya, ma barrière est à la repousser. Reyoboto Seigneur, fungola vinangai, fungola bomo inangai. Salama kamboyo, zamba salaka, na via batu. Salama kamboyo, zamba salaka, na via batu. Shabakade. Écoute bien aimé. Chaka douce. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Bando loba, o swinga na niatio, o swinga na niatio, o swinga na niatio. Bando déclarant, il y a un esprit derrière ce thème. L'esprit de Dieu, il y a une onction. Derrière ce thème, il y a une onction. Derrière ce thème. Bando déclaré, o swinga na niatio, o swinga na niatio, o swinga na niatio. Nanzela nanga komekate, o swinga na niatio. Il y a déclaré, il y a une onction derrière cette parole. Il y a une onction derrière ce thème. Il y a une onction derrière ce thème. Bando déclaré, o swinga na niatio, o koti na bilanga nanga na niatio. E peki sami, kokota na bilanga nanga. E peki sami, kokota na bilanga nanga. Nanya koti na bilanga nanga. O koti na suyo. Ole kasaka douce. O swinga na niatio. O swinga na niatio. O swinga na niatio. Nanya koti na bilanga nanga. Nanya koti na foyer nanga. Nanya liga simba lotomo nanga. O koti na niatio. O swinga na niatio. Shagandeke. Ina na brosada. Nanya koti na lotomo nanga. Nanya koti na lotomo nanga. Nanya koti. Nanya koti. Zela. Toya kibomango. Toya ko sambela. Obita mutozokola. Sema moko tokoyemba. Nana koti na bilanga nanga. Loso. Oye biango. Pendant que je préparais ce message, nzembo wane beti na esprit nanga. Obita muto abana mikene habite so. Ah, batu bakwana Kinshasa te. Bona ebite.
C'est mon mot de l'oreille na bomwana. Nanya koti na bilanga nanga. Lo somade suma sangu. Hello kote. Akoloba solo. Mama Sam. Mama Sam. C'est ce qu'on a expliqué. Pendant que je préparais ces messages, Nzemboane yé na kati esprit nanga. Nani akoti na bilanga nanga. Yoka bakombo ebele loso, madesu, masangu. Après, na kati nzembo ngo mutu moko babi, mutu awa kozwa eloko te. Oh, Mama Sam, c'est-à-dire potamba. Okotaki na yo na bilanga nanga. Mi bale mi satu okotaki na bino. Okotaki na bino. Na bandeli oyebi sunze bango. Nani akoti na bilanga nanga. Hello. Akoloba solo. Très bien, chacun douce. Je l'ai dit le samedi l'autre fois. Que Satan ayebi soit kango singa moko na loboko. Ayebi kwa na facilité ya olongwa. Siko qu'est-ce qu'il fait? Aol sala effort na kati ya bilanga akoti si masango. Na ebite masango na koza nene. Akoko tata langa na bilanga ya vinanga. Asangisi bato a quartier. Surtout ki ndoki yango ya lelo mutu musubo mona na ka na internet ma obundiso. Il y a une sœur, je priais. Ayelinga na moni ba bouton elongi. J'étais en train de prier pendant la délivrance. Natangeli kombo mo kwa lobi nanga mama zaka camarade nanga to sola na TikTok. Ngana lobi donc camarade bomona na kutute na TikTok. Abwakeli yo maladie posoti ba butu e baby. Donc bien aimé moni na stade to sana kala bazalo bana muto famille na bino te mo olianga ezate. Eza su bongo te. Satanaza impoli moko akota kabisika babengi ete. Ndoko mona pena muntandu abundisa munyanga. Muntandu abundisi muteke. Muntandu abundisi muyombe. Muntandu abundisi muswahili. Mokilio tozali. Il est écrit malheur à la terre. Car le diable est descendu animé d'une forte colère. Et si kanyo sotu mabele zali. Satana kita animé d'une colère. Oye bisanza. Na bilanga ya vinanga. Bien aimé bilanga zanini. Banda jardin dedans. Ya wakabela mutu bilanga na ye portion ya bilanga les jardins. C'est un lieu béni. Un lieu de la destinée. Mutu musu musala na ye za jardin na ye bilanga na ye. Mutu musu musala na ye, mutu musu mbongo na ye, mutu musu libala na ye. Au fait jardin et ça eloko nyoso ya bien on nzamba pesa mutu. Eloko nyoso sala ke semwa motema na yo. Musala na yo, classe na yo. Voyage na yo jardin. Et ça mutu musu pasa la bien faut ka voyager à l'ongwa Afrique. Po na ye semwa motema na ye et ça voyager. Si ko na yebite na kati ya jardin ya vie na yo. Na yango akoti. Oh mikiti sa to senga pardon. Yate. Pardon ezate mais châtiment de kozala. Oyebi sanzam. Moto angolimo mosanto epela. Na yeba ete. Mutu nyonso atie loboko na ye na bilanga ya lipamboli nanga. Mutu nyonso atie loboko na ye na libumu nanga ayebi likambu. Eloko ezole lisanga ya kobota o ya yebi yango. Mutu nyonso tu o atie loboko na ye na bilanga ya musala nanga. Mutu nyonso ozangisa nga pongi. Mutu nyonso atie loboko na ye na bilanga ya destine nanga. Yawe na sambeli motu anzambe epotisa embangu akimatika foyer nanga akimatika lotomo nanga. L'Éternel notre Dieu est un Dieu qui exerce son jugement par le feu. L'Éternel notre Dieu est un Dieu qui exerce son jugement par le feu. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui répond par le feu. Yahweh na Sambeli. Il est écrit, Jean vous baptisera d'eau pour vous amener à la repentance. Mais Jésus baptise du feu. Jésus baptise du feu. Moto molimo mosantu. Epela likola bomo inangai. Moi si mobali. Moi na mukia mukolo. Wakoti si loboko.
na jardin ya vie nanga walinga pekisanga esengo walinga katanga esengo walinga pekiselanga promotion walinga kata succès nanga alinga bimisa mfutuma moto molimo mosantu pela na bilanga ya vie nanga moto molimo mosantu pela na bilanga vie nanga basinga nyonso o bakanganga na nzoto ezika na moto basinga nyonso o batie na lotomo nanga o batie na elongi nanga masque de vieillesse masque de vieillesse masque ya rejet masque ya humiliation masque ya miniomini o balatisinga o ekimisaka ba relation o ekimisaka ba grand contrat lelo na sambeli au nom de Jésus ezala consumé par le feu du Saint-Esprit 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 moto molimo mosantu pela na jardin ya vinanga na kombo na Yesu yoka bien-aimé yoka oya bisanzambe na présence ya Nzambe basambelaka très bien yango nazaki oloba soko koko bimisa mayele nyonso ya vie na yo bimisango na prière soko koko bimisa énergie na yo nyonso ya vie bimisango na prière ozoyebisa Nzambe kombo na yo c'est-à-dire identité na yo non poste non prénom surnom na yo ozoyebisa Nzambe identité nanga epela moto nananga kendaki kotanga kombo na yo na balies occulte mibale misatu o bafandaki likita batie kombo na yo na centre bien-aimé ezala masolo mosusu so babeti likolo ya kombo na yo ata moto azalaki na bonne volonté atia yo pembeni na ye apusa yo pembeni na ye mais soki matoi na ye eyoki sango na yo ya mabe mbala moko considération azaki nango mpo na yo esili. Je vous dis la vérité omoni nde naza boye soki mutu abeteli yo liso na nga ya ndenga mabe ata ozalaki na volonté okabela nga mbala moko obaye soki mutu abeti témoignage na yo ya ndenga mabe pembeni ya mutu ata mutu wana azalaki na posa bokoma baninga omona bamoko abaye kasi ténèbre esala bongo sikoyo oyebisa Nzambe yango nayebisaka bato eza na bato mosusu ntango otonga ye s'assurer na conséquence ane oto sasanza otokoti na oyokela mutu mawa te mpo bamawa na ngai esali ke nalela mbalebele tour oyo na position oswinga na temps ça va aventure na destinée na nga te na mokili oyo toaka so na 80 ans soki pe 120 ans déjà comme na âge combien nazwa par exemple de comme na 30 ans 35 à 40 ans yaya na saleli 40 ans na nga na vie na tika sopi na okufa na nga na 70 ans sopi na 80 ans sali na temps yo salisa ba jeune na vie na nga te na ngote tela âge comme nango si âge ba comme maman nde yango ti mais tela ténèbre ndenge sakani âge ba comme ka responsable la famille papa si âge wa nango mais tela humiliation tela niveau nana temps ce qui sa ténèbre te oyebisa Nzambe mibale misatu bafandelaki kombo nanga akendaki nango epanganga ata akendaki nango epanganga te mais na nzela na ye nde relation nange ebeba aloba liso nanga na ndenga mabe mutu aza kosalanga makambo ya voyage moya asa asu eza te abeta lisolo na biso mabe lopango tozaki koteka moya eteka maso eza te mpo yakimiselanga kope oyebisa Nzambe jugement confusion elanda mwasi mobali mwana muke mukolo mibale misatu walobaki maloba mabe likolo ya kombo na nga watambolaka na kombo na ngai mpo na kokangelanga nzela mpo na kokwimiselanga barelation mibale misatu oyo bazoloba kombo na nga na ndenga mabe na bondeli au nom de Jésus le jugement Yahweh sambisa bango à la barre quiconque fait ma perte à la barre celui qui parle mal de moi et peki sami koloba kombo na nga na ndenga mabe nazana race ya Jacob
là-bas avant loba na Jacob, il faut vérifier makambo zoloba. Ngana sana race ya Jacob, avant loba langai, avant beta lisola kombo nanga, il faut vérifier makambo zoloba. Yango na sambeli na kombo na Yesu, mibale misatu, mwasi mobali, o basanganaki, babeti lisolo, ya kombo nanga, na ndenga mabe, pona ko imilienga, pona ko memisanga soni, pona ko sambu isanga, confusion la tabango, pour de Babel, bapanzana, batuta la mitu, bango na bango, bakueya, bazala humilié, mibale misatu, nansela nangai, o bazaki Olanda, bakueya, mibale misatu, nansela nanga Seigneur, que la honte et la confusion les atteignent, que la honte et la confusion les atteignent au nom de Jésus, que la honte et la confusion les atteignent. Éternel Dieu Tout-Puissant, conforme mes adversaires, conforme mes ennemis, conforme mes adversaires. Quiconque, Éternel, est entré dans le jardin de ma destinée, Seigneur, qui parle en mal contre moi, Seigneur, que la confusion l'atteigne, que la honte les surprenne, au nom de Jésus, Yahweh, Naye, Liboso, Yetumbelo, Yalo Sambo, Yahweh Naye, Liboso, Yetumbelo, Yalo Sambo, Yahweh Naye, Yahweh Namusala, Yahweh Adan Internet, o amona ma photo nanga, esuki sage mutema, o amona ga vina ngama na osala, alo ba makama maloba mabe, o azomona ngabe fo na osala, me ya solo ba makama mabe, alo ba maloba mabe, na sambeli Yahweh, na kombo na Yesu, que la confusion, que le jugement, au nom de Jésus, il est écrit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute langue, ta parole me dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Moutounio sotou, azo samedi sanga, aza la condamner. Yes. O sambela bien yoka lisusu. Poussé par le Saint-Esprit, yango na opeso ba sujet oyo. Yaya soko sambeli bien. Ezala ba mususu katango obima aho. Oyoki basango na téléphone ba mwangani. Oyoka bandi ko funda na bango na bango. Ezaki ngai te ezaki ye. Yepe kuna bite ezaki ye. Kasi na sima ya ba prière boye. Ndo mona mutu moko benyo na téléphone. Yaka nazaka na problème na yote, Oh, bonga lo bozaka na problème nanga. O lokolo swakinga. Kasi ba prière boye. Ndezalaka tango bosilisi. 2 jours après, oloti mutu moko banda ko bundisa yo elonge mona na te. Kasi prière boye ndezalaka moko moni elongi na ye. Écoutez bien aimé. La Bible dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Yaya, j'étais en train de dire que thème union se zara na onction nango. Onction ya culte alléluia ezaki au swinga méchant pour ma vie. La Bible dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et bandi ndenge nini aux autorisations wapi obando sambisanga. Et bandi ndenge nini bosangana mibale misatu bofanda te falaka sala boye te falaka sande boye. Et bandi ndenge nini bo commander destiné nange bandi ndenge. La Bible dit là où règne l'esprit, règne la liberté. C'est-à-dire moi na mokili on a iska na za. So na bina voyager na libre. So na bina sombela mbasika na libre. Et ça te que do poso mamutu ko zobanga na famille na biso so ba moni mutuka. Do posa la bien na bana na yo osobanga eso ba moninga bien na bana na nga ba mutu nio oso ba moninga na komi mata e ba compliquer nga. Oyebisa nzambe. Moi, dans moi habite le Saint-Esprit. Là où habite l'esprit règne la liberté. Bongo mutu nio so na sima mkongo nanga osambisa. Osambisa musananga. Alika to discuter sur quelque chose. Écoutez, mukolomoko là-bas zolinga landa Jacob. Nzamba kutene na buto ebise messieurs stop.
Il est interdit. Quand tu veux lui parler, il faut vérifier ta bouche. C'est-à-dire, il est interdit de parler à Jacob n'importe comment. Il est interdit, bien-aimé, na présence na yo, ton absence na yo, il est interdit. Au pesa qui bangon zela trop na vie, yango ba sakani. Bien-aimé, na koya biso Moïse a koya biso yo tuna Aaron na Myriam. Ba tonganga na cité nga kuna zakite bazwa lèpre. Et ça ba tout mususu bien-aimé. Il faut bibo e bimaye na mbanga. Yema koya bi komoni bibo e biminga pona critiquer Tamar. Non ya biso. Et ça ba bibo mususu. Il faut ça la batuna ba face. Ah koko fanda te. Pona nini kwa chaki loboko na ye na musala na yo. Un jour bien aimé, j'étais à Mangué, j'ai prié. Dans mon esprit, j'ai vu une femme qui tourmentait ma vie. N'a dessiné na papier. N'a commis comme on a eu. N'a pas dit qu'on joue baye mbandier. N'a salaka 3 jours. Quand il t'en a on m'appelle au téléphone. Ya ka na binini kuna. Balobi mi kolonio so tout so lukayo to bengo to so te. Maman fanda ka suna kitite. Na binini babi ba fesse no so epoli na babi bon. Alobi to benga ya biso ana problème na yote. Nani akoti na bilangalanga ozala loso madesu masamu imama samu vaika oyebi sanzambe mutu nyonso tu oazomemanga na justice alingi tosamba oto alingi tosamba mpona mbongo nanga tosamba mpona lotombo tosamba mpona famille tosamba mpona voyage afandi kimia te alingi ka tosamba nzambe lelo azala condamné à la barre lelo na ye lelo na jugement céleste bazala condamné bato balingi to samba ba samba na santé langa soki na biki ba compliqué soki na biki ba moni na komi osepela ba compliqué soki ba nzele komi ofungwa mabakangi yebisa nzambe à la barre mutu nyonso tu wazo samba nanga azala condamné wazo samba na bana nanga wazo samba na bozwi nanga wazo samba na santé nanga wazo samba na famille nanga azala condamné azala condamné azala condamné. Indarabaka shate indarabaka su Yahweh mibale misatu mwasi mobali mwana muke mukolo wazo sambisa kombo nanga mono ebila bateko minusu Jael femme Tama mono ebila bateko minusu femme Tama mono ebila bateko minusu Jael femme Tama fille aînée de Mamie Lelo et de Louison Bateko. Na yeli boso etumelo a prière. Na nanga zotanga kombo nanga. Pona conduire ngai. Wazo sambi sanga. Wa osamba na bozwi nanga. Osamba na libala nanga. Osamba na bana nanga. Alingi na zo kimiate. Alingi na zo sekote. Lelo Yahweh azala condamné à la barre au nom de Jésus. À la barre au nom de Jésus. Yahweh ko épargner te. Ko épargner te. Na yebaye. Naïe bayete, Yahweh azale épargner te, azale impunité, Yahweh azale épargner te, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh kotika bangote, Yahweh kotika bangote, bango nyonso alaba, bao babundi sanga, banda bomwana, bao baleli sanga, na kokola nanga, bao bazotumbo nanga tilelo, Yahweh bango nyonso tu alaba, bango nyonso tu alaba. Bango nyonso tu à la barre au nom de Jésus bazala condamné bango nyonso tu baleka mulongo bango nyonso tu bao balelisanga na bomwana bao babundisanga na bomwana bao balelisinga na kokola bao bazonyokola ngati lelo bao bazo compliquer nzela bao baolinga te na leka bao bazolinga te nzela efungwama na sambeli Yahweh na kombo na Yesu bango nyonso Yahweh bazala condamné au nom de Jésus Yahweh il est écrit toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, Seigneur, tu la condamneras. Miloba nyoso, maloba ya bondoki, maloba nyoso, weloba maka, nasima mukongo nanga, nakati ba chambre, weloba maka, biskanga na zoyo kate, lelo, liwoso etumbelo lo sambo, maloba na bango, ezala condamné, bazala condamné, mibale misatu, liwoso kombo nanga. Bazala condamné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nanya kotisi maboko na ye na bana nanga. Nanya kotisi maboko na ye na lotomo nanga. Lelo na kombo Yesu. Bokonjo akufa passe quoi. Bazala condamné.
bazala condamné. Yahweh, ngayeyo, ne tumbelo lo sambo, nazo sambela, pona destinée nanga, vinange kangwama, vinange kede liboso, mezana batu, o bazo sambisaka, vinanga mikolo nyonso, yango na sambeli nkolo, leloyo, liboso e tumbelo lo sambo, devant le trône du jugement, le trône de grâce, la grâce pour moi, jugement pour mes ennemis. Ce trône, Seigneur, est un trône, alléluia, de grâce pour moi, les trônes de grâce pour moi, des jugements pour mes ennemis, jugement pour mes ennemis, jugement pour mes adversaires, jugement pour ceux qui veulent ma chute, jugement contre tous ceux qui parlent en mal contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chabrade. Pesa no Yesu maboko, pesa Yesu maboko. Ba signalenga déjà. Maman Annie arrive dans quelques minutes. Aïe aïe aïe. Bah signalenga que maman Annie arrive dans quelques minutes. Alors s'il te plaît, avant qu'elle commence, donne-moi 5 minutes. J'aimerais te parler d'une histoire qui se passe au jardin. Coco Fandanao, merci. Merci beaucoup piano, j'aime ça. Alléluia. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 verset 1er. Rapidement je lis au nom du Seigneur. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. J'aime ça. Hein? J'aimerais le répéter. Genèse 3, 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité, et sa postérité plutôt. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Parole du Seigneur. Et denga yebiselanga voisin, le mouvement évangélique. S'il te plaît, yebiselanga lisusu. Mouvement évangélique. L'isolo, c'est une histoire qui nous est vraiment familière. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Dans le jardin. L'autre fois, j'ai prêché ici sur la rise. Satan a koyaka te. Namaseka ebisonga yi Satana. Akoyaka bongote. Aibi que déjà ça ramutu mabe. Okoyamba yete. Mais pour qu'elle soit yo, akoyela yo na nzela ya ruse. Nzela ya mayele mabe. Yoka mayele mabe. Satan azuika liloba ya nzambe. Mabakisi eloko mona kati. Nzamba lobaki boye. Nzete o bokolia te, bokolia mbote. Mbuma ya nzete o bokolia te. Mais yoka ta muya ye eloko ayebisi Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Donc na maloba ya nzambe abakisi réellement. Satan a malin. Il est dans la parole de Dieu. Amen. Mais à rectifier. Alléluia. À bakisi mo eloko moko boye. Nzamba loba ka cœur. Fui ya nzete oyo bokolia te. Réellement ningala. Ya solo penza. Yoka nenga ye. Donc ye na phrase nzamba baki bokolia te. Ya bakisi bokolia te ya solo penza. Asaleli mayele mabe. Lokola déjà bakisa ki eloko wana ke ya solo penza. Phrase wana séduire matoi ya mwasi. Po yaki nango na mayele mabe. Ça revient encore dans mon esprit. Les loyaux, parce que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Toi, un groupe, il y a lien, groupe à prière. Soki ka batindeli yo lien wana. Yo o cliquer yango. Mbala moko memi on akati ya groupe to saka bato ebele. Amen. Ndenge moko. Quoi TikTok par exemple.
okoki mbala moko installer application TikTok. Sans yo moko linga, on se retrouve déjà dans 4 réseaux. Dans 4 batu ebe. Alors Satan n'a pas osé ndenge nini. Et ça n'a pas biloko ebele to se retrouver dans 4 mutambu na ye. Sans biso moko to yebe sike mema biso. To se retrouver dans ba piège na ye. To se retrouver déjà dans 4 balien. To se retrouver déjà dans 4 libulu sans que biso to yeba et sike ça ko mema biso. Ndé na pesa ki exemple. L'autre fois dans le baki boye. Il y a un papa azaki osala musala. Musala ezo simbate. Musala ezo simbate. Musala ezo simbate. Akutani na groupe ya baninga. Baebisi balobi osobanga poane. Tolingo koma na raison na biso. Atuni bango na raison na bino. Pona koma qu'est-ce qu'il faut? Baebisi eloko grave eza na ngote. Seulement okolataka bracelet na biso o ya rouge. Comme ça, esika nyonso biso tozali, soki to monika yoza bracelet o na rouge. Biso to bando sala ko bolamu. Atoza musika soki muninga ka monyo na bracelet na biso ya rouge aoya okabelo mbongo loba nanga eza ida mabe humainement parlant eza ida mabe te humainement parlant eza ida mabe te papa alataka bracelet ya rouge te alati amoni pe jour mususu bato moko très bien vêtu baye esika ya salaki babisi fraternité fraternité yeba pesi mbote na kimia balmoko babisi balobi kota na voiture to keno pona jeep yetanga tuni nini babisi balobi o mais tu es le nôtre parce que tu as remarqué singa na biso na lobo loba nanga eloka mabe to eloka bien humainement parlant eloka bien. C'est comme ça que pour ces papas akoma mona makambo ezo simba pour so akutana na mbongo ba akutana na baninga na wana on l'ouvrait les portes facilement, on lui faisait des cadeaux facilement, sa famille était prospère. Mais plus tard, grâce à ses filles, plutôt, dans le bas grâce, à cause de Singawana na loboko, désormais, il ne pouvait pas faire toute sa descendance. À côté de ça qui va aligné sous la domination, il y a l'oche, il y a bateau, il y a pese bozu. Au monde, il y a Satan à son rabiso na rise. Et là, on a libanda et on a quoi problème de. Mais le fond déjà sali makamwa mabe. Kasi ndenge moko ya qui est pas Ève. ABC Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Nzamba lobaki réellement te. Nzamba lobaka bokolia te. Mais ya ye bokolia pensa, abaki si pensa. A piégé moi si. La femme est tombée dans la séduction. Na lingaka siko le mouvement évangélique. Le mouvement de Dieu. Nzambe na lola. Misuna yezaki omona. Parce que le chapitre 3 balobi, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Donc on a lola déjà. Zamba zalaki na maboko na ye na plan concernant ba niamanio so bazaki na kati ya ja. La Bible dit ceci. Yahweh était en train d'arriver. Zamba bandi ko bet appel solennel. Adam, osawapi. Adam lobi papa. Je suis nu. Je me suis caché. Malamoko nzamba tuni. Oliemuma. On a peki sakio. Ada lobi moi si kasotaki pembeni na ngai. Alie singa mbuma. Malamoko nzamba tuni Ève. Alobi ngai te papa. J'ai été séduit. Na lingaka phrase à Ève. Na lingaka phrase à Ève. Ève alobi. J'ai été séduit. Papa ezé loro na salaki na côté. En d'autres termes, j'ai été manipulé. Papa, et chaque côté au monde comme Elinga, j'ai été envoûté, j'ai été manipulé, j'ai été séduit. Makamunange beleti et baby, j'ai été séduit. Et va bien c'est une vérité. Abi j'ai été séduit. Zana yebiso. Ato la mukino na tongo na likanisa ko sumukate. Bon, on a mingi ba maman te mingi ba papa. Ato la mukaki na tongo na likanisa ko sumukate. Soko telemi liboso a mwasi moko za bulumbu. Abendi kobina. Ato la mukaki na ide angote. Tu seras sé. Et ça ba place muso bandi ko ya ko luka musala. Ba séduire yo na mbongo. Mayele pe makasi esili. Directement tombé na piège. Et ça n'a pas erreur rebelle to sali na vie. To sali ango te par bonne volonté, mais to sali ango parce qu'on a été sé. Et ça n'a pas tout rebelle.
bazala séduit na mbongo eloko ekomisie na ndenga koma bongo parce que azalaka séduit eva yebisi nzamba lobi papa na fandaki nanga en soi papa je n'avais pas l'idée de toucher neloko opekisaki nazaki ata na motema te ya kolia mbuma oyo mais j'ai été manipulé, j'ai été séduit. C'est que j'aime avec le Seigneur alors qu'azotala na mabele omona makambo ezoleka na jardin nzamba boyi komonela ngo na musika bina okekuna loba na ngale mouvement évangélique. Mouvement évangélique est ça nini? Mouvement évangélique est ça. Olie yo okende pembeni ya nzambe nzambe ye moko atamboli akomiti esikoza tango oloba nanga amen mutu moko azalaki na piscine na Bethesda aumelaka 38 ans asalaka mwa ba effort atelema na mouvement régional esimba penza te ba effort azaki kosala esalisa ete mais heureusement pour cet homme il y a eu un mouvement évangélique olie yake koluka nzambe nzambe abina opusana nzambe abina opusana pona moni déjà ba dégâts ngamoko na moni déjà mbumande si asali nini allié na kati ya jardin alipamboli et si Ève akuwe na séduction ya Satana nzambe pe kuna na lola lobi muto ya piscine na Bethesda déjà nyokwami 38 ans asalaka ba effort non mona ye osala ba effort olinga bimisa mutu tangu ka alinga ke komibwaka na mai ya quelqu'un qui est le plus vigoureux oazo ya avaye omibwaka ye moya so lobiko nzamba abinga moko na oki na sambeli na kombo na Yesu nzamba kita na zaka libota neti ya yo yawa ya kosala constat en face loba nanga le Dieu de constat loba nanga le Dieu de constat na sambeli na kombo na Yesu yawa kita ye moko ya osala constat na bi yawa kita ya osala constat yawa ya okuta ndenge makambo eza kobeba Satana olinga memiso ngambu mengambo eza yo te yenda séduire yo ayena mayele mabe Dieu se retrouver lelo makambo ezo simbate a piéger yo na biloko kolia a piéger na makambo ebele ezala mutu mususu afandi na saba ndiko loka yo kende liboso totala lobo olia mbongo na ngate lobo olia miloko na ngate lobo mela mai nga na sombela ote loba nga na tangisa ote yaya ozo loka nga kapo tangisa nga okoma mari de nuit na nga po bokolanga okoma mari de nuit nga po na fanda na ndaku na yo obebisela nga fi po yo no pesa nga mbongo minerval nzamba yaya osala constat te nzamba yaya osala constat nzamba yaya osala constat. J'aime le mouvement évangélique, le mouvement où Dieu lui-même descend. Dieu lui-même descend. Abo inalinga keloko moko na droit na bosani kombo nango. Soki eloko moko esalemi batindaka mutu na lie sika fe salemi akende pas sala kon. Bien aimé na tongwa lelo sambela kino nzambe ye moko loba na comprendre témoin oyo tinzamba zwa makolo na ye akite siko zali asa constat pwani nozo simbate pwani nzele zo fungwa mate pwani tina 2024 nano simbi libala na ote pona nini makambuti sikoyo estabiliser te nzamba kita sala kon na sambeli na lotomo na yo nzamba kita sala constat. Écoutez, la Bible dit tant nzamba sali constat ayoki version ya Adam ayoki version ya Ève version ya Ève ne batu ba comprendre ngo bien te na linga ke lobeli ya Ève Ève alobi j'ai été séduit papa j'ai été séduit j'ai été manipulé j'ai été envoûté j'ai été bloqué tamusu nzamba koki otuna ti sikoyo po nini makambo esimba te loba na nzambe version ya bien j'ai été bloqué yango tisiko na voyager te j'ai été bloqué yango tisiko maternité nange kangami tisiko simbi na bana te po ani ebisa nzambe na sali ba fausse couche misatu po babetenga masasi ya butu j'ai été bloqué na linga version ya Ève alobi j'ai été séduite j'ai été manipulée tango ba otuno sikoyo tisikoyo musanu kozaka wana promotion te yebisa nzambe j'ai été beaucoup combattu j'ai été beaucoup menacé tisikoyo ndenge ni bano ba boye yebisa nzambe mwana ngati akomi autiste oh Yahweh j'ai été menacé
j'ai été combattu. Bien-aimé, yango tango zo sambela. Sambela kan sambe na maloba ya bien. Elle va ebisin sambe vérité. Abi papa, j'ai été séduite. Abi j'ai été manipulée. J'ai été envoûtée. Nangina toutes nos questions. Makambu na yo so lingo sala. Ti siko poani ozole la kaka. Na lo sambo na yebisa nzambe vérité. J'ai été condamné. Babi nangana kende liboso te. J'ai été bloqué. Na kwendaki ku déjà moi liboso. Mais bakanginga bazongi singa sima parce que j'ai été manipulé, j'ai été frappé, j'ai été révoqué. Yebisa nzambe. Tanga otuna yo. Poani mikolo no swana ndaku. Yebisa nzambe, j'ai été révoqué au travail. Na osala te ba kombeleki. Ti siko yo ndeni okokotambola te. Yebisa nzambe balobi na ngai nana cancer na nzoto. J'ai été beaucoup combattu, tout de moi est bloqué. Elle va parler au Seigneur à l'obi. J'ai été manipulé. Na sepeli na oki mutumo agangi kuna lobi pitié. Nzambe, j'ai été beaucoup combattu. Bien aimé, je me rappelle, moi j'ai fait 5 fausses couches. 5 wana 3 na ba cerclage. Yango so mona obomba mwana. 5 basi bayebi douleur nango 5 fois. Déjà ko tunano 1 basi mengwe umela na yakate. Na kata ko lukanzambe mwa moko eye. Na loti na okima na obenga mwana mwa mobali, il était très beau. Na obenga ye du nom de mon fils. Maman a dit c'est court. Abi maman je ne peux plus. Il y a une femme derrière. Tant on a baluki na tala moi ça na su mundu ka beti popo. Bien aimé na semi ya 5 mois. Na ndoto na solo tababeti nga masasi popo. Na sutuka ko sutuka na sutuka na bandi prière bwe. Poche des eaux ça la nga bongo na cerclage. Aucun hôpital. Médecin constaté péta. Singa o bakangaki wana basinga cerclage et simba mité infection té et loroté. Na ye moko médecin azangi explication. Médecin azangi explication. Otuni pena médecin na komi na 3e fois ya fausse couche. Vraie cause eza nini? Diagnostic amunga ngeko peso trouble. Jou mususu diagnostic mo basaleli nga balobi o bakuti. Babi bakuti na kati ya makila. Vaccin moko boye baswaka soki mwana ana 3 ans. Nga na swaka ngote. Donc lokwa na rataka vaccin wana yango nde créer lokwa wana makila nanga mwena bota ezate. Ka mama mutu mukolo boye vaccin na rata na 3 ans. Na swaka ngote. Boasi nga na mona liboso ya mama na biso. Batu bayebi mona liboso nyoso balengelake balandelake. Boasi na 3 ans. Vaccin wana nga na swaka te. Et bon, de toute façon, est-ce que bana nyoso pe bakola na mukili baswa vaccin? Bon, on a bazana mboka na fefa kuna baswa vaccin. Médecin lobi o makila. Maman nanga bakisi, bandisko koma bakisi. Prophète abisinga bébé, s'il te plaît. Sombaka bakisi. Après biso mbale totalani. Na obimoni bakisi yo. Soki bandana botama de ana sala offrande ya mbongo. C'est que non sommes bakisi. Mais ce qui non bandana botama na sala offrande ya mbongo bakisi ote. C'est que médecin no hôpital na e. Na moni batu ya obimisi $5,000 aucun Afrique du Sud. Oko sala insémination. Boso e raté. 5,000 eke. So ba ebisa ki osoma babafle. Ba pasteur miyibi. J'ai dit, moi et mon mari, nous nous sommes concertés. Tous se concertés au lobby. Loba banda to bo tama to balana. Déjà to pesa nzambe offrande. Il y a qui sa maternité. Et puis ça va en poule. Ora mbuma moko boy. Oh boy, 80, 200, 350. Examen moko 480. Ce qu'il faut c'est la 7 examens. Oh, kisi pour stimuler fécondité. Dans la bakisi be oh vitamine aboy. Oh basala ngona Thompson, oh basala ngona mbisi boy. Yo il faut melango pendant 6 mois. Donc c'est lisinga suna c'est à 6 mois. Donc pour yango ba dosala nzoto na zeli sous 6 mois. Je dis à mon mari. Examen avant to sango. C'est que nzamba zo frère. Dans la prière, na ke yebisa nzamba. Papa, baboto linga lisusu te. Opesa kingai na simba kinanga. Mais babeti yango masasi baboto linga lisusu. Na banjo nguluma. Yahweh, nazalaki nanga nango na maboko.
esengo pe koma kiko ya esengo ye me ba yibinga esengo bien mais pour na femme Tamar ezaki bana na bité pour na weza nini o mone loko moko esengo déjà ye relation moko déjà stable ye ma pro surtout kika nande bebeli yebisa Nzambe j'ai été manipulé, j'ai été combattu, j'ai été menacé, j'ai été tiré les balles. J'ai parlé avec une femme abinanga maman na sali fausse couche. Abi 2 jours avant na sala fausse couche na zolota. Ngana mobali na ngai to discuter na arrêt. To discuter to disputer. Ba soda moko ba ye. Nebisi bango bokota makamna biso te. Botika bini mama na zakina mwana na maboko. Mbala moko ba soda na babwaki lacrymogène. Donc babwaki yango étouffement ne kotinga na solo. Na déposé mwana abi maman na 2 jours après na esa la fausse couche. Donc tu as peur de mwana na ye ce qui voit samba et bisanzambe j'ai été combattu, j'ai été attaqué. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu? Maman Annie, je vous célèbre. Alléluia. Au swinga. Elle va l'obliger à être séduite. Et là où elle s'appelle Sarangaï, dans le jugement de Dieu, le mouvement évangélique, heureusement que Yawayaka, heureusement que Yawayaka, heureusement Yawalinga koyoka kana nenga musika te, pona nenga musika yoka kisongi songi ya Satana. Nzambe, bato pekisa ki abali ambuma, balie na musika Satana lingika afunda na pembeni Nzamba ye yoka explication. Nangina yebiso bien aimé, pour saka Nzambe pembeni, yo moko pesa Nzambe explication ya vie. Kolinga te réclamation à famille eloba na kombo na yo kolinga te kindoki epesa rapport pona yo kindoki eloba boye akolonga te akobonga te akokangwa mate akende liboso te wana eza rapport a kindoki wana eza rapport a molili mena lingaka Nzambe apusalaka pe pembeni pour soit vraie version yango na yebisio bien aimé yo moko yebisa Nzambe version yebisa Nzambe non na simbi elonga na ngate 2024 ngoyo bilakola kaki ngai 12 ans passé yawe ba botola kana na simite bandoto na ngai ya bien na lotaki yawe ba bundisa kaka ya malamu na simite na peso rapport o eza vraie version Seigneur koyoka o satana so gangela ngai te vraie version Seigneur j'ai été séduite j'ai été manipulée j'ai été bloquée j'ai été arrêtée j'ai été poursuivie par des maris de nuit j'ai été poursuivie par des femmes de nuit j'ai été envoûtée par l'impudicité yango makambo esili moi c'est on peut sa version bala moko tango Yesu Nzamba telem ba moko lobi boy j'aime ça à quoi ici sentence abiyo na ye banda lelo boyo kana kate nangi na ye biso bien aimé et ana batu toza na bango na sena mabele a tu to kufa to koyo kana kate pour nini yo lingi échec nanga nga lingi réussite seke nga na lingi na mata yo lingi na bobe nanga na se pona koya seke nga na yo nga na lingi na bota yo tselinga balie ya famille seke nga na yo nga na lingi na prospérer yo tselinga ba barrière liboso seke nga na yo eza na batu na sela mabele oyo ti tokende mabele to yo kanaka te po ya za pour ton échec yo pe tu luttes pour ta délivrance yango na sambeli na kombo na Yesu mutu nyonso tu walingaka échec na yo walingaka maya misunu etanga walingaka soni na yo wakokaka nkembo na yo te yebisa na engagé bagarre. Je suis prêt pour le combat. Yebisa na s'engager na bagarre. Na s'engager na combat. Na s'engager na combat. Non tika te oboto la ngate na s'engager na combat. Non tika lo loko na ngana kimia te na s'engager na combat. Pona vie na ngana s'engager na combat. Pona bana na nga, pona bosui na ngai, pona libala na ngana oluka Nzambe tina obala yo oyoka soni. Pour la stabilité à vie nanga na s'engager na combat. La Bible dit le cheval blanc est équipé pour le jour de bataille. Nagina signalé dans le monde spirituel. Je suis prête pour le combat.
Je suis prête pour na bunda. Na boto la biloko boyibanga. Na boto la kimia nanga. Na zongi sambongo na maboko. Biloko boyiba na famille. Na s'engager. Na sa suffisamment préparé. Na sa suffisamment équipé pour le bataille. Le cheval blanc. Na suffisamment équipé. Pour na bunda na ba esprit territoriaux. Je suis suffisamment équipé pour la bataille. Je suis suffisamment équipé pour humilier la pauvreté de la famille. Je suis suffisamment équipé pour la médiocrité à libota, maladie à libota, condamnation à libota. Je suis suffisamment équipé. Bien-aimé, répète dans ton esprit que je suis suffisamment équipé. Loba na cheval blanc, na cheval blanc, na cheval ya pembe, équipé pour le jour du bataille. Na suffisamment équipé. J'ai fini ici avant d'appeler sa maman à micro. Loba na David. Bible lobi na 1 Samuel 17. Garçon moko ya moulayi. 6 coudées de mesure. Wana moulayi na ye. Alati casque. Na mutu na ye aza blindé de la tête aux pieds. Abandi qu'on lançait des filles na kaya bana Israël. J'aime un jeune homme qu'on appelle David. David abandi oya ane mukuse. David alekie na kitoko mais ya leki David na mulayi. Goliath atali David albi opene lokote tanazana mukuse amu amukie abunda pe bitumba mingi te tamwano David passe au yakaka. Si tu as nini, le voisin coupé. Te le vérité, le coupé. Israël mobimba. Et solo bake Goliath abanda bitumba banda bomwana. Azamula isi kude. Alati casque na maboko na ye. Asibi épée. Et puis ezana mutu moko mwana moko. Aotambola liboso na ye. Ah, j'aime cet exercice. Mwana moko aotambola liboso Goliath. Asimbeli e bouclier. Siko mwana nga otambola liboso nani? Ya Teresia vient. Ya lokwa nga Goliath. Yo siko simbi bouclier, yo simba neti boy. Simba. Nga siko Goliath. Yo muto azobok azosala liboso Goliath. Mwana ngo babi asimbi bouclier. C'est-à-dire eloko nyonso lingi obeta et tout anabu Goliath na sima. Siko lo bana David oze lokote wa mu amuketa oza kukitoko ta oza mukuse tandoza na mutu moko liboso siko nzambe ya David tala mara munzamba sali. La Bible dit ceci: ma main sera derrière la nuque de vos ennemis. Papa poussana pardon papa commando. Oh siko David Goliath na sima kuna. Oh mutu asimbeli Goliath bouclier. Tangu ba otala David ba mona kazaye moko. Mutu na simate liboso na mutu azate tunanga nini toka nzambe ya David ake wapi na sima dikosi. Aïe 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 aïe. Non mais moi j'aime Dieu. Ah non moi j'aime Dieu, j'aime Dieu. S'il vous plaît. Goliath a telemi elombe na sima na mutu liboso. David yeyo ye moko. So batali mutu akotela ye. Mutu défendre ye. Bando tala zape na bouclier. Goliath abandi oseka. Toka nzambe ya David atiki ye abaluki na sima bakuna. Nangina yebisa yo tango ba otalo babia saka mwasi na mekaya na maquillage. Soka babo sali na sima na bango nzambe na yo. Nangina signaler na monde spirituel. Bomoni mukuse bomoni langana. Nzambe nanga bomona lokwa libosote ande na sima na bino kasiti. Nabi ana sima na bino. O ana tango talanga eskana nzambe to mona pe nzambe te to mona pe misane te to mona pe te elevation pe sate libala pe sate nzambe na za wapi bino batu botuna kanga so nzambe langa za wapi nzambe langa za la sima na bino nalingina itia bisa mutu atuna kayo nzambe na yo za wapi bando nzambe laka nzambe no za wapi yebisa ye nzambe langa za la dikosi na yo tunanga nini oni oswinga
Oswinga. Ponne na nanza. Problème ezali tango otalanga David. Omonanga na libanga na mwalasi moboye. Oluka pembeni pembeni omona nzambe na zawa te nzambe na kuna na si. Na biba oni makitango ba ofana réunion. Basoloba ba osaka pona yo. Eloko ba bosani nzambe no azawana. Na bi nzambe no ayi prophète ayebotolanga micro. Tunanga nini bien aimé. Pour remarquer nzambe alingaka kokisa makomi oyo que ma main sera derrière la nique de vos ennemis. Est-ce que mutu babambi libanga akoko ya boy? C'est que ngana to comprendre que loboko nzambe zakina. Lokwa loboko nzambe zakina sima et kitisi bango na bina sameli au nom de Jésus. Et loko zaki omona kilo. Et loko zaki obanga. Et loko ebangisa batu nyonso na famille. Na robi batu nyonso to elengisa bango. Nzamba kuwa isela o bango. Nzamba kuwa isela o yango. Na bi loboko nzambe. Loboko nzambe. Loboko nzambe. Loboko nzambe. Na dikosi na bango. Lobananga Yahweh. 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 Kofanda kimia te. Loboko na yo. Nasima. Yabitumba nanga. Yahweh. Kofanda kimia te. Loboko na yo. Nasima. Yasoni nanga. Yahweh. Loboko na yo. Nasima. Yalibumu nanga. Yahweh. Loboko na yo. Nasima. Ya blocage oyo. Yahweh. Loboko na yo. 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 Yahweh kofanda kimia te. Loboko na yo. 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 Yabisa nzambe. Loboko na yo s'il te plaît. Loboko na yo s'il te plaît. Loboko na yo s'il te plaît. Loboko na yo Yahweh. Ne retire pas ta main. 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 Chabrade. Et nana kasi. Shakada kadaziye. Loboko na yo Yahweh. Loboko na yo Yesu. Shamandea. Hallelujah, toye. Mabote bele boye toye. Bikole bele boye toye. Pas problème bele toye. Bitumbele kina vi toye koluka Yesu. Hallelujah. Jésus, Sabrane. Alléluia, toye. Ma bote belle boye, toye. Bikole belle boye, toye. Bangala bazawa. Bandundu ezawa. Baswahili baizawa. Baluba bazawa. Banyanga bazawa. Toye koluka Yesu. Alléluia. Osa représenter école na yo. Osa représenter ya pays na yo. Osa représenter ya nation na yo. Chaque désir. Au nom de ma famille. Au nom de ma famille. Au nom de ma famille. Je viens. Alléluia, toye.
bele boye toye. Bikolo bele boye toye. Pas problème bele toye. Bitumbele kina vitoye ya ya. Na yena basoni nanga. Na yena bapiaka nanga. Na yena maladi nanga. Na yena ekomba nanga. Na yena kozanga nanga. Na yena maladi nanga. Na ye, na ye, na ye, na ye, na ye, tamara ye, na ye, na ye koluka Yesu. Hallelujah. Chakombo na yo. Loba tamara ye. Loba junior ye. Kalama ye. Joyce ye. Viciel ye. La lune ye. Flora ye. Yesu doye. Yesu doye. Betia ye. Shabadekeya. Tanga libota na yo. Chabango na kombo. Loba na memi libota na ngai. Biso yo yon église. Tozo luka yo Yesu. Shabadekeya. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de ma famille. Éclate ta gloire, que la lumière arrive. Alléluia, toye. Ma bote belle boye, toye. Bicole belle boye, toye. Sonne qui n'a vu, toye. Kolele qui n'a vu, toye, ya ya. Pas problème, belle. Eh, Yesu. Bitumbele qui n'a vu. Eh, ya. Pas problème, belle. Eh. Bicole belle boye. Oye, ya ya. Sonne qui n'a vu. Papier qui n'a vu. Pas menace belle. Insécurité libota. Sabrade. Endarababo shata duzi. Indarabada kazuka. Remanda kasote kemendei. Razia. Alléluia. Toye. Ma bote belle boye toye. Bicole belle boye toye. Pas problème belle toye. Bitumbele kina vi toye ya ya. Na yena besoni nanga. Na yena bapiaka nanga. Na yena maladi nanga. Na yena kozanga nanga. Na ye, na ye, na ye, na ye, na ye, tamara ye, na ye, na ye koluka Yesu. Hallelujah. Oh Yahweh, Yahweh nous venons. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Au nom de tous mes frères, Jésus me voici. Au nom de toutes mes sœurs, Yahweh l'a présenté. Ote mamo bimbana mebeli yo yangoyo. Ote mamo bimbana mebeli yo yangoyo. Yeah yeah. Ote mamo bimbana mebeli yo yangoyo. Yeah yeah. Ote mamo bimbana bobie loko tenga ye. Yeah yeah. Ote mamo bimbana mebeli yo yangoyo. Milelo alibota na mebeli yo yangoyo. Yeah yeah. Ozanga na ngai na mebeli yo yangoyo. Yeah yeah. Basi abotema na mebeli yo yangoyo. Yeah yeah. O maladia cancer na mebeli yo yangoyo. Yeah yeah. Maladie ya banana mebeli yo yangoyo. Avec un makita, Jésus me voici.
Jésus na kichaka na ngai ngai oyo na ye na losambo ngai oyo na ye na loyembo ngai oyo na ye motema mobimba na bebeli yo yango yo motema mobimba na bebeli yo yango jove motema na nga sanduku ya makambo jove motema na nga sanduku ya milelo jove motema na nga sanduku ya makambo jove motema na nga sanduku ya milelo jove motema na nga sanduku Jésus rabababade kendusa kabade motema 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 mobimba na bebeli yo yango yo motema mobimba na bebeli yo yango yo motema mobimba na bebeli yo yango yo jove motema na nga sanduku ya makambo jove motema na nga sanduku ya milelo jove motema na nga sanduku ya makambo jove motema na nga sanduku ya milelo jove motema na nga sanduku ya makambo jove motema na nga sanduku ya milelo obomba bolamu nobona bananye s'il te plaît obomba esengo bona bananye yaya libala ya kimia obomela bananye yaya lobiko na nzoto obomela bananye yaya bandaku ya gombe obomela bananye omoba na mapasa obomela bananye mavisa shengene obomela bananye yaya loto mwango mata obomela bananye kimia motema obomela banani s'il te plaît kimia motema obomela bananye kimia motema obomela bananye motema mobimba na bebeli yo yango yo motema mobimba na bebeli yo yango yo na depo na yo ozangi bolamu te tabela ngaye na depo na yo ozangi bolamu te tabela